lelo par popé y a âge y a vie familiale nakoki kozala moumbu ya bilamba te parce que y a des gens basengaka nga même mbongo en Afrique natindaka te oloba oyebi ke oyebi ke sobe Ladi Sobe Nzongo c'est un grand comédien oyebi kaza neve nanga oyebi ke tina kekin nasali 33 jours Natina zongi to monanité. Est-ce que c'est normal? Neti sikolo, neti ngape na retourno question. Neti cet individu de mon collègue l'artiste et musicien Fally Poupa na ça qui intervient na émission. Soki ba musicien na ba zongi nyo songa Didier Nzongo na tiki bilamba. Ba musicien ba kimaki na melaki champagne ozo bombango. Individu de mon collègue l'artiste MC Weranson. Asala ki tuba kanga la kisasa. Bolobi angote. Cet individu de mon collègue l'artiste MC JB Piana. Asai tuba kanga la kisasa bolobi angote. Congo Révolution, Pamela Cheko, la double brassard, on continue toujours dans des exclusivités dans cette émission Tout sauf rien. Toza ko bara on sala bino plaisir Pamela Cheko la nazawana pona ko sala rabino ba internaute nyonso et puis ba fidèle ya Congo Révolution News. Je profite l'occasion de remercier, je remercie tous mes réalisateurs. Je commence par Michel Kombe Aigle, il est là avec moi dans cette émission. Douche Kapanga, mon réalisateur. Pourquoi pas Popol Mopasoula, mon confrère, que je dis de gros bisous à toi. Et merci pour ton assistant. Tout le jour, tu es toujours là pour nous assister à Pamela, pour nous rebondir. Ça vraiment mon bébé. Voilà. Je veux recevoir pour vous dans cette émission. Il y a bien un grand frère. Aoutine Bakin. Auto ko enjoy na kina auto ebisanga kutu petit na ngai fona zonga kuna na ndenga ki fokolo Didier Nzongo mokonzi ngaba boni grand frère, ça va? Donc toi ça qui dit là ma petite sœur, toi ça qui dit là Pamela Cheko là on bien lo mba to ça ki ozaki kamikaze ko kominani dans mon titre ça. Déjà donc beaucoup de toi ça qui dit là d'abord on est vraiment au pessinga opportunité vraiment na koleka na grande chaîne ya munene ya télévision Congo Révolution News. Donc beaucoup de toi ça qui dit la petite sœur yoebi na sala ki kwenda vutuka Paris Kinshasa Paris na do kisi bango na ndenga ko sakante ti na zongi toi ça qui dit là obi ke na ba news non avieux mambo yo sali kuna mais moi je suis l'artiste sa père est né dans ba compétent professionnel qualifié. Déjà que tu as volé baye bango déjà que na beti mukulu jibe pia na kao debu na bayoji na kin na senga ki défi à pakatimbangu donc avo tout nanga na yebisio déjà so robo sana toi ça qui dit là déjà la nzela na mon mikolo na ba vidéo na ozo boire en général Kasongo assurer quand même sécurité ça va pour la niveau yo finga ba musicien ngato na tuni kili ayi singa kili katena que je salue ayi singa bi mais via umeli kuna tozo zela ekutu depuis akenda ngape na chomboka nazo lelisa mais rozonga toté par rapport ya barano kenda na ngopeli likolo makasi OK mais ça va quand même ça s'est bien passé. Donc beaucoup de toi ça qui d'abord Pamela Cheko. Donc comme on voyage nanga vraiment ya kin Dieu est grand et les cas qui bien ndenge na ebisako tout le temps ma petite sœur et loko leki relation na vie ezate relation et leki même fokolo parce que vraiment atterrissage nanga vraiment mais fokolo ezanzimbuté petite donc on a s'est trompé au moni vraiment atterrissage nanga la kisasa vraiment tout d'abord na kendela qui vraiment ba projet parce que naza na ba projet moko na zui ba contrat na ba konzi mboka parce qu'il faut na sala ONG. Donc ONG on est dans le cadre de la fondation pour aider les enfants voilà, pour aider les enfants de la rue, des militaires au bazo ba mbiscade na ba guerre, ba policiers au baza touché na ba guerre, na ba violence. Non. RDC maintenant c'est comme ça petite sœur Pamela Cheko.
mboka neza soutien ndenge zalaki opakati mbangwa wa okekuna ba konzi bazwaka ba fokolo public ba l'argent public ba pesaka yo ba mituka leka eza pardon ba mituka ya l'état c'est pas ça maintenant donc okei opesi projet na yo si votre projet français Moboulou si votre projet est validé donc aujourd'hui ba projet mais relation pena limisanga na avocat tanga relation tangi ya par exemple il y a les chefs de la police de la ville de Kinshasa le général Sivano Kasongo na ba relation nazaki nango na kati ya présidence de la RDC yango vraiment et sauvenga pona ko éviter bambiscado nge ko kwelanga ndenge yo morolo baki son excellent Didier Nzo Mokonzi ngaba ofinga ba wera ofinga pardon ofinga les individus de tokologue wera som ofinga les individus ya ton collègue Fali Poupa les individus ya ba Kofi bango tout mais si je comprends bien, on a expliqué public et comprendre. Ngala finga kate mais na reprochaka. Toi ça qui dit là. On reproche à Nani. Mais petit c'est là Pamela Show. Ko finga na ko reprocher. Yo tanga est-ce que ça pareil? Non. Non. Finga o ana nyongo na ngai. Okena likolo trop. Neti na royebiso loromo neti mito nazaki na kin Pamela Chekola. Na démarré cet individu de mon collègue l'artiste émissien Jibin Piana parce que Nazara na problème na passé ngape naza luka mambo voilà parce que oui na ba beta hotel mais nazela kango ya kapete il y a pas de souci et ko sala nga kutu donc Pamela Chekola problème pendo ozomona omoni me individu belé bazomona neti lelo moi je cite cet individu de mon collègue l'artiste MC Jibin Piana naza ko finga Jibin Piana te naza ko reprocher na recadrement parce que cet individu de mon collègue l'artiste MC Jibin Piana Pamela Chekola yo yebi il n'est pas sa père. Non, il s'habille à Yoji, mais il n'est pas. Non, Pamela Chekola. Au moment où bino batuboza opesaka individu wana mutu makasi naboye. Parce que non, mais écoute-moi d'abord. Parce que cet individu de mon collègue l'artiste émissien Jibin Piana, il n'est pas sa père. C'est un artiste. Mais il s'habille toujours en Yoji. Mais il est artiste et musicien. Il fallait que tu aies temps. Il y a Kolanda ba retard on sur ça l'esprit de quelques quinzaine d'années abimisa album parce qu'il n'a pas de succès abimisa album yazako kota patiabiso mbutu na Yoji mais c'est un délit. C'est un outrage. Tous nos années, nous jalousie, déjà, quand tout le monde est dans interview na sala ki na collègue na yo Kelly Kate na ma partage salia passant na loba ki ngo bien na za na ba haine na jalousie ya ba bien na bango. Naza pina na motema mabe lelo pena neti ba bien na bango soki ndenga Didier Nzo Mokonzi anga banaza na yoki pende sandi moko sami na Kisasa et brûlé ndaku ya cet individu de mon collègue JB Piana et brûlé ndaku ya cet individu de mon collègue l'artiste émissien Weranson on a dokisa mutu na tinda na kibokolo na banzimu na fokolo a escroquenga soki na yoki sandi moko et sami na Kisasa et fait détruit maison. Il y a cet individu de mon collègue, l'artiste MC Fali Poupa, n'a commis la champagne. Parce que petit sœur Nanga Pamela Chekola, je te dis la vérité, les individus na musiciens na kokena banti na souka. Parce qu'ils sont mauvais. Toi na likambwa JB Piana yo zolobo abeta kabayoji mais JB Piana c'est pas ça. Oui bien tu ko sala gaffe moko da 2 semaines avant la zonga abeta concert na Chetemba. Oui, ça les plaît. Et ça les plaît. Mais Tala en plein 45 degrés Zaki Naki, cet individu a là une nouvelle collection à Yoji, il y a hiver Nakisasa. Mais c'est un délit. Mais là, quand même, il y a un musicien. Non, petit, c'est faux. Est-ce que Yoza sa peur? Est-ce que tout le monde aura net, il va venir Patrick Meka que je salue, Nani. C'est des individus. Voilà, ça va. C'est un délit. Sa peur non, c'est un outrage.
il faut tout non il faut tout aider une nouvelle génération petit sœur na Pamela Chocolat na yebi ça qu'on interview tout ça avec qui ça au monde même les individus aux autant nanga petite sœur nous tous on est fatigués na bilamba yo bien na Patrick Meka non na lobby obeba na masanao non c'est des individus on n'est pas même niveau bango balataka bilamba yami nene mine na repeso ka exemple moko ta les lois oyebi que toza no automne to kono hiver te mais l'autre toza plus de 33 degrés yebi sanga sko petit c'est attaque toute nouvelle collection ngo ateza cher ateza ba millions nakabakata na moyo siko nakabakata na moyo même na chaîne na télévision ya Congo Révolution News ba climeza mais faut qu'on respecte temps faut qu'on respecte temps naza chemise ya yodi ama moto oyebi yebi sanga sikoyo ngande yo jongo ezara pena solo to ezara mutu mo po to na ba ve na biso batonga déjà po baloba moni siko oneti fali moto benga individu wana albiso sombela ma faut filmer vie siko yo place somba rapé to mona raté une bonne question Pamela Chocolat il faut la moi après non les problèmes c'est quoi nazolo balikambo tout le temps Omoni, on blague pas avec l'argent. L'argent va protéger ka yango. Omoni babiloko biso to salaka ndenge yo lobi par exemple na memio na boutique. Na boutique nazo somba bilamba non chemise oyo. Pardon 2000 €, pantalon a yoji 1000 €, basket nanga oyo à Converse 500 €. Ma sœur, c'est ça qui ramène la sorcellerie. Mais oui, parce que déjà na ba boutique on to kendaka tozaka donc na ba na boutique on te en France ko somba et lo kon espèce et les kaka plus de 3000 € te mais il y a des individus bazo qui na ba magasin ko somba ka bilamba na espèce ko le kabaso mwana c'est un délit yo ebisanga sikoyo yo somba te velo ba vérité na somba ka na yo rappel na za ba fuiti na on lo bango après il y a pas souci Pamela Chocolat na somba ka na magasin mais na ngaka ko se montrer te ko la ki sa ba prix pour na cadre ya secret professionnel pour na baby sapé couple na ngate parce que il y a des gens ba senga nga même bongo en Afrique na tinda raté mais vesiko na katio maloba te Didier Nzongo siko tomba to baloba par exemple na loba nanu parce que toi on a tous souffrir to loba no to baloba ke Didier Nzongo amoyibi babilamba ba saper boyi baraboso maraté okolo baneti nini bon petit c'est oyebi ke ba spectacle bino ba kenana bino bongo ke no ba saper boso maraté mingi zaka muto na mona relax moi vidéo ezara individu nozo bien individu Patrick Meka non mais Patrick Meka na mona mais c'est des individus ba surtout que la bilamba petit c'est moninga Didier Nzo mokonzi anga ba nazolo bango tout le temps na lingi kutu lisusu te les individus en batanga na liste na bango ya ba saper parce que on n'est pas même niveau ngala komi na ba niveau moko même habillement nga il faut ezala très contrôlé parce que mon petit c'est Pamela Chocolat dans la vie il faut to lukaka ba réussite il faut que to lukaka ba réussite il faut to lukaka avancement ou quoi avancer bon avancement de tout au moins banana outiki français comme quoi améliorer donc dans la vie il faut to lukaka ba réussite nga lelo sap vingtaine d'années et footinga et memanga Brazzaville na keki sasa na sali ba relation minene na autorité au l'air mususu s'occuper na zai sa perte na ngena zwa ba relation ate mais petit c'est lelo papopé ya âge ya vie familiale na koki kozala moumbu ya bilamba te ndenge les individus ya bakulutu na biso bakenda Strevos Nyakose na papa wemba ba am na bango se reposer à paix ba tsaka biso nerere que bilamba il faut kufa nango bilamba il faut kenango jusqu'au bout jusqu'à quand petite sœur lelo nga Didier Nzongo nazana bana 4 nazana 3 nazana bana 4 nazana jeune fille na 3 garçons
Ah, vieux, mais c'est trop. Bana 4. Des jeunes filles, moko, na 3 garçons. Non, il faut n'avoir temps parce que yo yebi karatoza pe batambuto mbutu. Donc ya koma. One est talioté, one est sa vie privée. One est sa vie privée. Et sa vie privée, na cas de secret professionnel na obaté mais je te dis, naza na une fille, na 3 garçons. Yebi sanga siko parce que Pamela Chekola ngala yebi âge non hein. Obi ke ngala ko pesa âge na yo. Ou l'équipe pas même pas trentaine d'années. Voilà. Non, mais yo pour le bas âge nanga okoza na mbutu mbutu. Bientôt peut-être na ça la demi-siècle. Petit c'est il faut ne ba venir à ba nanga. Ngai papa. C'est là. C'est ça. C'est ça, et rendre biso ba sapé ba maléré petit c'est nanga Pamela Chekola. Parce que mamwa bilamba ce qui est comme l'honnête drogue au commis moumbo. C'est pour cela beaucoup des individus de mes collègues ceux qui bazar artistes sapé batonga raté ba voyage raté bazana ba projeté. Voilà. Mais nga disait on a nina ça les loro moko les lo même nzamba benginga parce que mutu to kokende. Ce qui nzamba zu moli monanga nati quand même implice pour banana ngapé ba souffrité yebisanga lelo pe soki na komine na ba 60 ans soki nzamba opesanga vie moulai 60 ans 70 ans petit c'est na kolobiaka bilamba to pe ça pe chance na nouvelle génération hein et ça pe lelo be poki tozali na bakin to mona ki bato après c'est belé nzambe pas zwa molimo na bango est-ce que to satandaka ba Pamela Chekola lelo bino bokobima to satandaka te lelo ton bino bobimi. Il faut que les mikolo na bino presse ba pesa bino chance limbisanga c'est pour ça nazo ba vraiment donc une cas partie d'aujourd'hui aucun individu même il y a public pour na moni bazo koma na interview na sali bazo koma kende ko somba bilamba o komi ko dédicacer ba konzi po ba peso mbongo o somba ba yoji ozo kokatenga voilà déjà bato yo bois kawana na banzela yo mo ba combattant ba rappel des fois té mais petit c'est nanga Pamela Chekola nazo e biso tout le temps et lo que l'équipe relation exacte. Dans la vie, même Moussalo Yozo Sala, il faut en récite. Mais il y a un petit, c'est bon si vous avez un net qui joue Yozo Sala. Si vous avez un récite, comment tu vas continuer? Ça peut foutre en net. Mais kasi. Parce que quand même, il faut bien matérialiser. Par exemple, Mama Pangu. Si t'es petit, c'est Nanga Pamela Chekola. Kasi yango na otu biso ça peut foutre nga. Ozana. Te, oyebi ke ma pangu nanga na somba avant ça peut comme nanga neti drogue. Parce que nazaka malé les individus de mes collègues les artistes musiciens artistes comédiens bakata na banda kumi tukabazalango parce qu'ils étaient bien préparés ba préparaka mais sikoyo biso ba saper to préparaka te donc yango moni lo moyo lo baki a sap so comédionnette drogue ma petite sœur c'est fini cela veut dire toute ta vie au quoi miser na sap. Toi, ne l'oro mo lobiawa et l'oro ni na profité na sap. Dieu grand na misombe aka mapang mi balé na Kishasa. Wapi na mboka. Naza lo pang na Lemba, naza lo pang na Ngaba. Mais lelo yo sap et memanga Brazzaville, sap ndenge na Outiawa. Kutu na sombité, ba oti ko kabilanga ka pakata na terrain. Na koloba droit te pour na cadre ya secret professionnel ba kabelinga na ba konzi siko na tali penga bi e obi ogene kope fe yo wana moto zo fachi moko ba ngobeta ah olobiri oko bo manga se mo wezo ezani no ngobeta bolingi bobo manga pamba aya ya munwe parce que na wuti nanga Kishasa Didier Nzongo to sakidila c'est là obusala donc Pamela Chekola moni lelo omoni langage mo ba miko bazalo balobi biso tu batoume na poto to kendaka Afrique te soki ka koke Afrique mbala liboso ozui leçon te cela veut dire mutu na yo eza ya kodoka donc nene biso loko moko vraiment mais public ba comprendre nga na ina zo pena vie nanga au sérieux tu vois parce que nazana de mapango mais ba mapango ape Pamela Chekola il faut na tsa na be norme bien. Voilà, terrain ba pesinga terrain AP, il faut na construire. Donc, je peux pas toujours m'amuser tous mes fortunes. En plus, ndenge, oui bi ke ndenge na lobelaka yoji tout le temps. J'ai fait la pub
pour la marque, vrai ou faux? Voilà. Donc, naza toujours roi de Yoji, nakola tananga Yoji, mais aucun individu a obligé nga pour individu moka sombi ba Yoji ou public, bo obligé nga Didier no kende ko somba. Na ko somba nga soit guerre à Yoji eza. Je vais me défendre 7-6-7, 24-6-24. Mais ndenge nazaki ko miser avant na kende kisasa petit sen nga Pamela Chocolat. Pour Yoji, j'amise pli. Soki bokoloba mais mozola nangande nazoloba je vais m'habiller à Yoji mais na kwa miser sunde ko nazai kwa miser te par rapport ya âge nangai par rapport ya vie familiale par rapport ya retraite nanga parce que na uti kisasa na moni bande ko na biso ba compatriotes congolais ya RDC amboka na mboka ndenge batongi ndenge pe bazotonga les individus de nos collègues de mes collègues artistes et comédiens les artistes et musiciens tous les individus à Pamela Chocolat faut mona batongi ba mama na ba palais bazana on peut moko mibale te bozela sikoyo tezela kuna ntwake zala roya rolia pa matoza bozela mais sikoyo analobi Pamela est-ce que beaucoup ko encourager biso ba saper peut-être tonga s'il vous plaît biso pe photo tonga talaka na komi na niveau na biso na komi motema mabe pona ba bien na bango naza jaloux ya ba bien ya les individus ana. Pourquoi? Parce que bango balonaki biso to prépara quitter. C'est pour ça na lobino sous vraiment pour la deuxième fois vraiment mutu akobligé nga sous mamba bilamba azaité de toutes les façons pe na Paris a pe public balinga na bango penga ité. En plus naza les seul artiste sapero na finga maka 24/24 7/7. Non, je peux plus. Ok. Merci beaucoup. Là c'est Didier Nzongo tozani en émission tout sauf rien. Je profite de l'occasion de faire un petit coucou à ma mère Milinze Mbababi et Milinze Maya tous pépélé à Mbetolo. On a mère na Katia Londres et toute la famille Bombongo Arnaud Bombongo Balobi Mayoyo Ikando Bara 2 Youyou na Yoyo Ikando la sublime de Milouze. De gros bisous à toi, merci. Nanengo Yambi Cynthia Wado puisque star Balobi Azako enjoy et moi na comité choisate. Alors, Didier Nzongo, on a été sur le permettre de le bango. Il n'y a pas de souci. Devant le caméra, parce que toi, on a tous offert. Mais vie privée, familiale, vie à madame, à bana, parce que ça, on comme un outrage, Maria. T'es outrage, on a tous offert. On a tout mais il faut tous appeler un respect à vie privée, à vie familiale. Parce que déjà Didier Nzongo public et Didier Nzongo azwaka mwasi ya mutute Didier Nzongo ayibakate par rapport ya Didier Nzongo aisko karamutute toi ça qui dit là ba benga tina no bengo na comprendre que ba no benga ba papa mo rambe c'est passé là ya mo na tunio avana loba est-ce qu'on peut permettre ngai na loba makambo na loba devant loba lo ponga na ebi na kina tricher na ngatenga azala nga sango c'est même malembe oui Didier Nzongo na loba le rotel ça qui dit là nazo kayo est-ce qu'on peut permettre na loba maram na ngina loba awa na permettre mais la yebi c'est déjà vie à moi si la nga nda coûter il y a 2 mètres en binga vie à mes enfants voilà mais tout est possible la tikelo ta est-ce que yebi que déjà nous kota na monde ya média comme déjà personnage public mais si c'est vraiment pas si que vie na yo e bomba ma donc ça le roman boy na ndenga ya bomba na mutu mo na kwa zotala parce que ngai obligé à 100% solo lina mutu mo boy tango zai kuna voilà boy ko loba na yo na téléphone ngabité na ko loba na vie na ngaboité il faut tango roya to solo li pena devant caméra na Congo il y a pas de souci j'ai pas peur ya mona zotuna est-ce que après naza prêt makambo yo sali kuna vie na sali longote ngala sala ra vierge ngala ta triche aux vierge moi je donne confiance à ma femme parce que déjà j'ai une belle femme mère comme on est na pese mbote po non na lo basiko dans la ligne comme moi c'est la gueule mat déjà j'ai une belle femme mais 2 mètres à l'école déjà na moulai azam mingali kolo déjà la tarata yo ça 1 mètre combien nga za 1 mètre 88 voilà mes femmes n'anga elle me dit 2 mètres azamulai awa sikoyo ala ta 36 na likolo 36 na bassin 46 donc une belle femme vraiment voilà
Donc taille vraiment décorée quoi. Ah? Mère, excusez-moi, mais oui, c'est très important. mais on a des enfants, on a père de famille. On a père de famille, ouais. Mais j'ai 4 enfants, j'ai une femme, j'ai une maison, je travaille. Voilà. Est-ce que tu es... Donc, on a vraiment individu, on a vraiment responsable, quel que soit mes délires des vêtements. Donc, voilà. Délire. Voilà. Ok. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que toi, tu es prête? Les rois de Ojichi Lombo. Voilà, je profite de l'occasion à travers cette émission Tout sauf rien. Si vous avez besoin de faire vos pubs, n'hésitez pas de m'appeler avant l'émission Banda Torocha Pub Nabino. Comme d'habitude, quoi. Donc, ça, la bino plaisir. Donc, tout ça, la correct, ma principe est ça. Donc, au monde, à chaque fois, tu as ma solo qui toque. Pour comprendre occupe la pub de l'émission. Tu me permets? D'accord. Marambo yo sali na kini kuna ozoti kangana loba na caméra. Ngana loba na ngani so toi on a tout sauf. Est-ce que vous êtes prête toi? Moi je suis prête. Moi je suis prête. Non. Franchement vraiment moni dans la vie faut être sincère. Nga vraiment soki na kendela ki kin na ba penso yo zo penser. Petit sen na Pamela Shekola, je te dis la vérité. Nalinga ki na zongate parce que yo kutu oyebi kin nga la tika kin 20 ans mais yo yebi kin plus que nga omoni mboka on a déjà sokoke n'esprit à mensonge d'escroquerie basia batu ozana via mulaite omoni me bato bazolo banga ke o Didier Nzongo ba konzi na kin ba les chefs de la police de la ville de Kinshasa ba général Kasongo. J'étais invité dans la cité de Ouya dans les chefs dans les conseils spéciaux, il y a notre chef de l'État. Mais c'est Massamba qui nous a dit, non, Didier Ndongo, petit sénango, moni ba konzinyo soit na zwe biso vérité. Ba senga ba mbongote. Yo yebi ozaki na kin. O kutampe na ba konzi ndenge na musalo yo. Ba konzi wana ba senga ba mbongote. O koza ape na relation na bango pour na mbongote. Pour ceux qui za pour na mbongo. Je crois pas au que vous avez une relation. Nazo c'est la question na yo. Toi ça qui dit là. Ozo permettre ngana loba. Ozo un hôtel ni tonzana ki. Donc ngaza ki na résidence, na résidence na Gombe. Ils avaient pas résidence moko na futa kité. Kaka ba konzio na za ba na relation ba pesa kinga pendant séjour nanga. Ba pesa pe car moi. Te ba pesa nga de. Ba toi président, tout le monde il faut tout la vérité. Bah toi présidence bah prétend jeep moko pendant tous ces jours nanga bah konzi à la police pe bah prétend jeep mo ya Prado pendant ces jours nanga pour na babola muna ba bien fonga na sala voilà donc nazaki vraiment endroit nazaki zaki sécurisé na ba militaire mère azad des mètres na obanga akoto mindondo akosoka zio nazo banga roloba on nazo tuna te nga no préfère kuto parce que na ebike na tamboli droit oui na tamboli droit parce que bato bazali koloba même so Didier Nzongo mo konzanga soko kekin ba journaliste ya ba chaîne na YouTube ba journaliste ya banini baza mobulu bandumba nga na mwina nga ngote ba yaki plein to travailler na ndenge ya musala et bon siko neti so ba critiquer bino ba to presse ba yakin ba bandumba mais bon yo nde oza ndumba non tu es là juste pour servir la nation. Tu fais que ton travail. Nazo zela no loba parce que na obanga na ngate naza vierge. Oh. Tu es vierge. Naza vierge. Tu es prêt? Je suis prêt. En tout cas mère ko bon na ebi na ngo pesa la ngo masonge boza pe masonge tozo baté ozo tante te pona ebi senga déjà mère pardon te pona ebi ça la ngo histoire vrai te eza la ngo penda bon et ça non pe bezte après ça pe vrai te parce que Pamela Shekolanga vraiment nzamba zo kanga obi ke nzamba pesanga tout nzamba pesanga succès apesanga moi ba mayele mo boye mais apimelanga bilon mi balé ya liboso nzamba pimelanga kitoko nazala nanga bogarte ya yuka ya mibale nzambe apimelanga mobulu abasi donc ebalanga ko draguer basité donc nazaka na fidélité bon rappelle maman basité mais na kamune na loba nazo banga rolo te loba na yo parce que public ba moi neti to sali mensonge ngana journaliste oui donc du coup oui na linga pena ton on sali mission nga pona za na ba
Argument quoi. Est-ce que vous êtes prêt? Moi, je suis prêt. J'ai pas peur. Je me permets. Au télématin, à plateau, dans un émission, dans tout sauf Rio Silico. Mais c'est un classique. Pamela Chekola. Les locaux, l'ulingate. Netibo est vraiment tout sur la paix. Et ça paye, il peut être habillé aussi comme ça. Non compliqué. Est-ce que les individus wana y a ba collègues nanga ba artiste sapé est-ce que si on a on a pantalon yoja mukebwe petit c'est même chemise am tanetio eza nango converse mais ebimi kitoko cela veut dire biso moko ba congolais to koma ko compliquer sap donc sap ezo le kabiso na mutu or si il faut diriger sap donc c'est pour cela moi nazo ebisa yo vraiment nga Didier Nzongo lelo vraiment je suis banga makasi na profiter sous donc na pe c'est bon message vraiment donc na lingi vraiment petit c'est nanga Pamela Chekola un jour petango ya kino ba immeuble ya Didier Nzongo ndako ya Didier Nzongo petite entreprise ya Didier Nzongo mais si quoi pour arriver à tout ça qu'est-ce que je vais faire? Je vais limiter mes dépenses à ce na bilamba. Oui, petit c'est au moni batuto batongaka ba diminuaka ba dépenses. Oui bike na somi me ba nouvelle collection ta na na somi ba nouvelle collection ayodi mais je peux pas porter parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. J'ai regretté même. Ngamon na lobi oui bike mais bilambo ton la tango ba konzi ba tout public ba edenga ba pinga mo ba fokolo ba ko mo aneti na manquer bango respect parce que to solo la ki ndengo na te ozomona donc na pesi au sous chance deuxième fois oloba likamoni ko ba to sakina loba no tala lungno moni ko mo tse déjà lungia mawana ngala zala nga vierge ngala trichate ngala loba vérité Mifika Bello, balobi Mifika Bello. So lingo so ba vre cheveux chez Mifika Bello. Je suis là. Naza prêt. Naloba. Nga son excellence Didier Nzongo Mokonzi anga ba le roi de Oji Chilombo, le chef de famille par force, le président de la cour constitutionnelle de la famille Nzongo Les Momba. Pamela Chekola obi na betolo li solo moko. Obi la vie c'est compliqué. Parce que moni ba makamu susu ole to bomba ka ifo toloba. Obi ke obi sobe. Ladi Sobe Nzongo. C'est un grand comédien. Obi kaza neve nanga. Obi ke tina ke kin. Na sali 33 jours. Na tina zongi to monanité. Est-ce que c'est normal? Mukolo kuta na ye tuna ye question toi ça qui dit kasi yango parmi ba makambo nga pe na ngina loba parce que na pesio déjà sixième soki ozo banga voilà na ebisio neti ngai Pamela boye na bite viete ba bi nga vie na yo wana kaka ngabite Pamela salelo ko na beton na ndenge émission je suis prêt. Bon, en tout cas, vraiment, on a après. Toko tromper public. Netili kamango bimi. To tromper public te. Bimi sara baba soki na te soki na nini. Excusez-moi. Te mère azane kuna. Excusez-moi vraiment. Te mère ayebi son excellence. Te mère ayebi mobile na tricharaté. Mais yo kika kota nanga te mère ebi mobile na trichate m'appelle ebi mère a trichate voit pas parce que mon ino ebi so Pamela Chekola oyebi ke femme nanga za muluba biso eza copain copine te eza na balaye donc tant na balaki il y avait des choses coutumières donc te za na mibali ya baluba ba te yoka tant na balaki il y avait des choses. Donc, ngande nazawa, ceux qui na sali ba connerie et ko kutenga cher na liba le sali connerie. Yebe so asai ba te nazolo bakaka na ba luba. Na ngama ba connerie ba basi na makamu na ngina loba. Tozo so tozo. Te ko tika te bo to kende nazo zela. Ngaku tu na peso tozadela ba AVC. Te Pamela Chekola na peso ku tu sujet important. Mon neveu propre. Ladi Sobe Nzongo, c'est un grand comédien. Aya kapoto
public ebi azakana neve nana soki nokone ngai soki neve azakana Didier Nzongo to saka interview na pesake bilamba na protéger parce que biso famille Nzongo na Paris toza protéger. Voilà. Mais ngana tunyo kaka. Est-ce que ça normal? Ndeko nanga propre na qui ça na 33 jours. Ti na zonga habité. Tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. Il faut le caber faux. Voilà. Toi ça qui dit là. OK. Nous sommes dans cette émission Tout sauf rien dans le bar tout le jour que biso tozora mamakamo ya alibanda to mimarango na émission oyo pour na opesara elengi nde bakino ba lobara. Donc apena secret za rapena mingité donc so li kamo be salami na otala na nous na ko évaluer na ko étudier na ko expliquer parce que na kekin na sali 33 jours bana na zongi otokoti deuxième semaine so y vraiment nazali na problème déjà petit sein nanga chouchou na tati là la femme en espèce c'est maman na beni anga benga vient na bi mokonzi na yoki souci we na yoki nungu donc aussi longtemps nazu bapelo atena tranquille mais kasi yo mto yebi ozo koka po loba ngote loba te nazo loba siko so na loba so na tali longno na moni ozo se fone na boni ozo sawa non nazo tuna na malembe est-ce que après au moninga déjà naza artiste sapeur moko. Ça fait plusieurs années naza na makambo yo na moni trop petit scène na Pamela Chocolat nebisa ki autre naza le seul artiste sapeur o ba finga ka 767 ba finga ka 24/24 oh nyoso na salara batu bandi marangate c'est pour cela moni pena nazo zo ba décision moko même qu'on s'est reculé même na ba médio parce que chaque fois na roleka na pesi ba message nazwananga ba résultat bien té en plus public ezo et début sauté tout ça ba public peut musu ba rose appelé Didier Nzo na salle émission parce qu'on est des êtres humains nous tous on fait des erreurs mon konzanga ba au salle émission place au lobby bien mais place yo au lobby mabe mbala sima ko sa abouete ba ko reprocher mais congolais a reproché raté Congolais ka kofinga c'est pour cela j'ai fait toujours très attention au loba ke loko mo capital Naza star biso ba star ba lupara biso te même yo Pamela Chocolat aux star parce que aux journalistes moko compétente qualifiée professionnelle ngai avec lelo na chance ça une interview mais au deuxième chance mais avant ça un autre bab interview na banda kolanda yo nga na poto à partir ya RDC voilà donc même yo ezan li kamorote ko sala ba loupé yo il y aura toujours un ou une individu à kokanga yo donc c'est pour ça ngala ça si conseil que li kamoro ko sala pe ngala trichakité rien du tout ngala trichakité ngala zolo ba mamba ko mais kasi bon en tout cas si on a sur permission à 100% vas-y tu es prêt je suis prêt tu es vraiment prêt ngala zo zela y a pas de souci. OK. En fait, vieux ngana ebio Didier Nzongo mokonza ngaba. Le roi de Yoji. Le roi de Yoji. Chilombo. Voilà. Mais ba sango ba pesinga. Et salinga esengo na mawa. Y a pas de souci. Balobi Didier Nzongo a senté. Didier Nzongo a escroqué mutu. Didier Nzongo a doki mutu oh si jenga ok ngai kutu fallait bino bato presse bo betelanga maboko na longi pena kokoko na longi pena cet individu de mon collègue l'artiste MC JB Piana na kangisi munoko na yoji na tikisi ko beta tolo na yoji mais mutu moko apesinga bato sakidi la zate na pesi to sakidi la to sakidi la tatu. Toi, ça qui dit là, Wabouni, maman. Non, continue. Continuez, continuez. Oui. Didier Nzongo mokonza ngaba. A escroqué batou. Teozo pesanga tante na mona tika. Didier Nzongo a yibi. Parce que na moni. Didier Nzongo a zui moi si amu batou. Didier Nzongo a zai kola la libanda. Didier Nzongo a qui sécurisé te. Kasi yango na zo tunati. OK na kin nga na basculer. Na kin na bima ki même ondé na za na famille présidentielle. Na bima konde na za moi na président, ondé moi na ministre, tous mes déplacements avec des gardes corps armés. Dans autres temps on a ba garde corps ya FARDC, ba garde corps ya Moura, il y a la police koutou kolobate parce que j'ai des bons
de très très bonnes relations dans les chefs de la police de la ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo. N'a profité vraiment pour apporter sa message très important par non Pamela Chocolat. Donc je donne vraiment beaucoup de toi ça qui dit là dans les chefs de la police nationale de la ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo. Toi, ça qui dit là, mon général Sylvano Kasongo. Petit sana Pamela Chocolat, moni kino yozaye koyo kakalana yangote. Lelo na kin pena, okoye ko tambola na téléphone non na balabala 24/24/7/7. Muta ko menacer yo azate. Oh ba makambaza ba les individus ba kuluna ba machette makamwana depuis le général Sylvano Kasongo a fonctionné en tant que le chef de la police de la ville de Kinshasa, Makambwana et Stila. Oyebi qu'est-ce qu'ils ont même na commune ya Lemba, Koulou nezaka grave. Mais Lelo, ba délégat une femme compétente, qualifiée, professionnelle, le major Cathy. Monsieur, major Cathy, femme, moi, vraiment, je dois beaucoup de respect parce qu'elle a son bal on a Lemba. Atie vraiment kimia na commune na Lemba. Siko bato ndenge wana ne Didier Nzongo na zone di autorité wana siko bolobi sous flatterie. Congolais toyebi place tozo kendete place pe to kende ko soukilate. C'est pour cela RDC na bino, RDC na biso eza ko avancer te. Oyebi que même lelo ngaza na kin. Et le kelinga na moni ba périphérique. Na kisasa bazo tonga butoroute na kisasa banzela ezobonga batu bazo zwa ba misala économie et vandi santé batutu baza bonne santé école gratuit eza grâce ya tezela nyoso wana normalement zela nyoso wana ndenge RDC lelo ezotambola bien sécurité santé économie vandi misala ezomona banzela bazo tonga butoroute. Normalement, il faut qu'on félicite notre président de la RDC, élu par le peuple, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, les chefs de l'État, les commandants suprêmes de la FARDC, c'est là, et de la police nationale congolais de la RDC, les chefs suprêmes des armées, à même état de droit, au Yibimbo à l'État, même aux amours président de la République, même aux Neva président de la République, même aux amours ministre, moi député, Bakukangayo, au Kende prison. Sikoyo, ceux qui n'ont dit les chefs de l'État, Bokoloba Susu, Didier Nzongo, Azo Flaté Bakonzi. Un petit coucou à. Toi, ça qui dit là. Un petit coucou à Sandra Kazadi. De gros bisous, merci beaucoup. Vient toujours clôturer mission, mais dossier wano lobi angote. Téléphone loba pour mais voilà. Voilà. Déjà dans le loba bungi sanga et on a retourna. Nazo pour toujours aussi si na mission. Il y a pas de souci. Didier Nzongo mokonzanga ba. Le roi de Yoji Tshilombo. Le roi de Yoji Tshilombo. Les chefs de famille par force. Naza na news na yo o ba pesinga na maboko. Ba pesinga depuis tant ozali na kin. D'accord. Et na lobakinga lokola mopandi sango journaliste d'investigation na umeli na musala oyo. Et puis deuxièmement tous na tout sauf rien émission to lobela nyonso biso ayaka sans tabou. C'est dire que ceux qui font loba photo loba quoi. Oui. Yango mona zo tout na rayo à plusieurs fois ce qu'on a prêt. Net isiko, net ngapela retourne aux questions. Net cet individu de mon collègue l'artiste et musicien Fali Poupa na ça qui intervient na émission. Ceux qui ba musicien na ba zongi nyoso nga Didier Nzongo na tiki bilamba. Ba musicien ba kimaki na melaki champagne ozo bombango. Ah. Didier Nzongo mokonzanga ba. Ozo bombango. Voilà, là c'était Babi Ozabilengi. Il y a tout sauf rien émission avec Patrick. Cet individu de mon collègue l'artiste MC Werason a sala ki tuba kangwa na kisasa bolobi angote. Cet individu de mon collègue l'artiste MC JB Piana a sala tuba kangwa na kisasa bolobi angote nazolo bango. Cet individu de mon collègue l'artiste MC Kofi Olomide
akobeta na défense te mais bozo de ok aussi ça je peux aller jusqu'au bout loba na yo so zo loba tenga pe nazo profiter nazo donc ça en fait news na yo ezaboye ba benginga oui et pas mon auto Didier Nzongo a escroqué mutu Didier Nzongo a gagné un hôtel tikaka na silisa ko nga kanisa kozala guerrier mona ozokoka te na guerrier bon siko pena to sakidi la ko si jango pe sinon public ba lo baba na obandi si jango ezui so temps vérité zo bimate vérité bimasiko nga ngai ozana ki voilà Didier Nzongo mokonza nga ba le roi de Yoji makambo yo sali na Kinshasa naza na dossier no na maboko oyo esengeli na ngai na lobango na émission tout sauf rien mais bimisa babolati makasi ya kosakana te bayambi yo kitoko ya kosakana te nabika bato balotala wana kozela lisolo yango eza nini na bombe yango kaka par rapport non mais comprends mais il y avait aussi des critiques voilà nous sommes à la fin il y avait aussi des critiques bande ko na biso oyo bia ba congolais a mitema mabe balingaki ba obligé Didier Nzongo ndenge na kendaki na Kisasa petit sena oyebi ke bilama minene mingi te oui te na zongo moni oyebi ke omoni to meka ko éduquer masse to pe s'appelle leçon na nouvelle génération ba saper au bakoya neti lo na zo ebiso JB cet individu de mon collègue l'artiste c'est JB Piana aza ko éduquer masse congolais de la RDCT c'est lui qui a gâté tous les individus ya ba collègue na so ba saper à Kisasa otuninga na ndeni cela veut dire pourquoi parce que cet individu de mon collègue l'artiste JB Piana il n'est pas saper à côté na ma bilamba aza ko lata bilamba hiver appelé Bamo c'est quand même notre c'est quand même un grand non mais c'est grand c'est moi après ça valeur on a pas mis la biso ba ça la fierté mboka petit c'est pas mais chocolat même yondo ça interview boy ce qui interview mususu na monyo ke na kobunga même osena te na ko bengo pe na reprocher mais bo to ba ko reprocher biso te poto za basta reproche chez un site te reproche chez un site donc nazonga nous sommes arrivés à la fin il a minene belé na kende na on a la tiango te parce qu'il faisait chaud voilà donc voilà nous sommes arrivés à la fin mot de la fin zala mukuse didenzo on a dit que na suko yemba resala ko pesa moi pifo na émission to suki sana biso pour na moi déjà mo thème ezaki likolo tension déjà ezaki likolo alors donc par rapport à l'émission donc en tout cas na pesi d'abord beaucoup de ba toi ça qui dit là na yo ma petite sœur Pamela Chekolo loba ki okomi soki double brassard nazala déjà double brassard na deuxième chance vraiment au pesingana le kala micro na yo surtout na chaîne à télévision munene Congo Révolution News donc beaucoup de ba toi ça qui dit là donc na pesi beaucoup de ba toi ça qui dit là na tous les peuples congolais de la RDC na ba public na ba fan na o ba soutenir voyage na ko kende pe ko zonga je sali ma petite sœur chouchou na tati la toi ça qui dit là maman na béni toi ça qui dit là la femme en espèce c'est toi ça qui dit là donc je sali le général Sivano Kasongo je sali le conseiller spécial de notre chef de l'État monsieur Massamba Kinwani je sali et je donne beaucoup de toi ça qui dit là na major Kati sécurité assurée na lemba donc je salue tout le monde mais c'est là c'est ça donc on a ngana loba yango wana on a ngana sala yango na sali ce qui est plus important avant si sa petite sœur nanga Pamela Chekola na sengi na yo na public Bape sape nga Didier Nzongo chance n'a construit ndenge les individus de mes collègues artistes et musiciens artistes et comédiens batonga donc ce qui boko sekanga parce que Didier Nzongo a sombi bayojite boseka ce qui boko tonganga boko inanga parce que Didier Nzongo a kwei ou asili boseka mais je vous dis na tant tout boko sekanga ce que zunga 1 an 2 ans tango ba bien nanga ekosila immobilier nanga
et Kosombisanga Bilamba. Donc, c'était votre artiste sapeur le plus célèbre de la RDC, le plus dangereux du monde. Son Excellence Didier Nzo Mokonzianga Balewa de Odi Chilombo, le chef de famille par force, le président de la Cour constitutionnelle de la famille Nzongolezi Mobimba. Boyingi bobo manga pamba, ayaya mounoué, parce que mounou me comme Chilombo. Toi, ça qui dit là l'éternel. Toi, ça qui la public. Merci, Son Excellence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dans le bar, toujours, de bonnes choses ne durent pas. Voilà, tout sauf rien. Topé Simino Bilengi, na bangi kagolo, parce que il y a qui sont moi. Il fallait le bar, on a gagné. Parce que on a gagné. T'es na boy déjà na mona qui t'en sauve zo to kamabe, na bite na chara na c'est. T'es la tricharte. T'es to tricherité, mère. Zano pion na bivé na to zalarané, donc c'est bon. Alors, moi je dis merci beaucoup à maman Emilie Nzemba à tous. Mais maman Lingara Boy, Emilie Nzemba Lingara Boy qui 3 fois 2 fois. Maman Emilie Nzemba pas bien chocolat n'enga nord siko tous il y a tous pépélé en bétolo Arnaud Bonbongo Imono Balobi ma petite sœur Cynthia Wado plus que star. Voilà, tout ça on a tout sauf rien. On se retrouve prochainement toujours dans cette émission Congo Révolution News. Babi se nous retrouver Pamela Chocolat Naza Awa. Voilà. Oh Pamela Chocolat Ido Didier Nzo vient nous ajouter vraiment na dosé non bilamana construit. Yo popé c'est en tout cas idée ça va, idée en tout cas ça va. Moi je t'encourage. Toi ça qui dit là. Tolo français, tolo tout le temps bon courage. Donc moi je t'encourage. Toi ça qui dit la petite sœur. Par rapport au Baïdo Zanango. Non donc, mais c'est une bonne idée mais voilà. Moi je vous dis je vous dis au revoir, on se retrouve prochainement toujours dans cette émission. Bye bye, bisous. Toi ça qui dit là.